Loposo mwindo tobundela mabele. Loposo mwindo tobundela mabele. Loposo mwindo tobundela mabele. Loposo mwindo tobundela mabele. Telema tobundela mabele. Telema tobundela ekolo. Baindo totelema esengo pesa lisusu ko mbabiso na banda ko na bino epai wana bozomi penze belé na ngonga oya kolande émission éveil ya conscience, émission éducatif, émission kelama na likanisi moko ko lakisa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi pe ya zali ko kende wapi ne yango mokolo na mokolo tosala ke fort ko koluka ba deko nyonso bazana makanisi malamu bandeko nyonso bazana boyebi oyo uti pa tata mokeli na nzela ba tinda mina e ba transmettre bango na tinda ko sosolisa et tout kuto bandeko na bango bazoka libako kolanda biso na manaka na biso baindo totelema to pesi mbote na bandeko nyonso bozomi na baitando ike na bino na kolanda biso na ngonga oyo bayebanso bozomi na kati ya Congo to pe libanda ya Congo na mikili ya bapaya bowapi bozomi penze belé na ngongo oyo kolanda manaka na biso baindo totelema kasi mokolo mwalelo to kosala biso moko te na kati ya plateau to bengisi pe lisusu moko ya ndeko na tina ete to kabola ne ba makanisi to ko kabola sir nini to ko kabola makanisi sir ba religion entre christianisme na islam religion ni ezali religion ya malamu epa ya baindo kotala Afrika eza divisé na kati ya ba religion na mibale okotala Afrique du Nord islam evandi Afrique de Ouest islam evandi oyena centre na sud christianisme evandi tous les deux religions wana nini na kati na bango mibale ezali religion ya malamu o esengeli baindo bakoka kotambola na yango o esengi te moko ya baninga batika soit islam soit christianisme balanda baninga ndena mokolo molelo tokanaki lisusu tosongisa CGK kokeya o azali moko ya ba CGK na kati ya moko ya ba communauté na kati ya religion africaine o ezana bokambami ya mokonzi ya banganga ngunza fumukuso kia mzala pana na Ngola CGK kokeya mbote na biso mbote ndeko mopanzi sango tambi koka na kolikia topesi bambote na bandeko nyonso bisika nyonso bazwami na kalibosa bitando ike na bango pona kolanda biso kati na manaka na bango ya baindo totelema nde koti so sikisiki na kati ya manaka na biso seshika kokeya kotala mokili tozolobela pesi mingi mokili na biso ya baindo Afrika Afrique lelo tozana deux religieux dominent Afrique soko atlaso to bimi a na plateau tuni mutu soko za chrétien te akozala musulman na christianisme bango kuna bazomona les seules vraies religions du monde ezali christianisme bande ba noir pe bazana kata islam bazoloba ke les seules vraies religions pe mokili pe sa pe kaka islam to bengi bino poto solola na les deux religions wana o lelo et kaboli to ba noir baza divisé na kati ya ba religion na ba miso baza na christianisme miso baza na islam to lingi to yeba na les deux religions nini ya ba religion na mibale o eza malamu mingi pona bomo ya baindo kolandela mokili ndenge ezotambola bato esengeli basala na bonzambe kotambusa bona ndenge malamu na les deux religions na religion nini kosala malamu pona bomo ya baindo to pe pona développement ya Afrika malobe pa na bi matondo ndeko mopanzi sango lisusu na kopesa biso maloba na kolike asoki to kososola motuna na bino malamu botuni biso na ba religion mibale oyo evandi na kati mabele na biso ya Afrika christianisme lokola pe islam nini ya malamu pona biso baindo na kolike asoki to kozala na mokuse na yano na biso na kotala na babonzambe nyonso mibale christianisme lokola pe islam bonzambe ya malamu pona biso baindo na kolikia ezate na kata babonzambe wana nyonso mibale ya malamu pona biso baindo na kolikia ezate tango solo ya malamu pona biso baindo ezate mais tosomona lelo na kati ya ba religion wana batu ndenge limbolela biso eloko ba raison nini o esali ete tongo o epouser bino boloba mbala moke na les deux religions na religion moko te malamu eza pa ya baindo na les deux religions soki toko limbolela bandeko nini tindi biso toloba bongo yambo nanu bango moko bandeko bameka kososola eloko ni babengi religion eza kaka lien o ezo relier mutu na odela tope na mokili na ye alors nakotala mokili ndenge kelami
nakotala lolenge mokili ezaleli esengeli nanu bato bayeba baloposo ya bato ebotami to ekelami lolenge kani mpo na nini tolobi kaka religion wana christianisme na islam ezala malamu te pai na biso baindo ndeko mopanzi sango soki tokotala mokili ndenge yango ekelami tokomona bolimbisaka mpo to relance bino ntango lobi motuna na eza kaka ntango lobi ke eza malamu te mpo na biso baindo c'est que quelque part eza na esika eza malamu soki tolobi eza malamu te mpo na biso baindo c'est que na ngambo yango euti eza malamu mpo na loposo pembe eza mpe malamu mpo na baarabe siko soki tolobi eza malamu mpo na bango totala mbuma ya religion wana islam totala lelo bamboka ya baarabe les Émirats arabes unis Dubaï tala bamboka wana ndenge ezali siko totala pe christianisme totala pe Europe na kati ya christianisme ndenge Europe ezali siko totala siko les deux religions wana na mabele na biso na biteni nyonso ya Afrika côté islam ezali dominé to pe côté christianisme ezali dominé totala sikoyo mbuma ya ba religion wana na mabele wana nini ezokumba peuple wana baindo bakoti na kata babonzambe wana baza lolenge kani nde esika tokososola toyebaki bonzambe wana eza malamu te pona biso mais eza malamu pona baconcerné elingo bakolo religion wana ba yango wana nde eza malamu pana bango mais pana biso baindo eza bonzambe ya malamu te donc islam en dehors ya barabe eza na esika moko te religion ekoki kozala malamu pa ya bato na mokili nakolika en dehors ya barabe eza na esika moko te bonzambe wana ekoki kozala malamu na mokili ndenge moko mpe na christianisme en dehors ya bablanc to baoccidentaux eza na esika moko te religion ekoki kozala malamu eza na esika moko te religion wana ekoki kozala malamu mpo bonzambe bakumbelaka yango bato te kasi bonzambe ezali oyo bakoko na bino basalelaki batikeli bino nde yango wana bino boza kolanda donc bonzambe wana ekoki kozala malamu epai mosusu te en dehors ya loposo pembe to mpe en dehors ya bango moko barabe motuna totunaki biloko nini soki otali ete na kati ya les deux religieux epusaki bino mpo biso ndenge torelance bino ntango bolobi ke eza malamu te epa na biso nde tobeka soki eza malamu te epa na biso seke eza na esika eza malamu nde bolimboli pa baarabe eza malamu islam pa bablanc christianisme eza malamu mpa na biso nde ekomi le contraire soko mbuma nini ya bamabe oyo soki otali oyo ezopuse ke ososolisa batelespectateur oyo bazwili bakokolanda biso na manaka baindo totelemaki ya les deux religion wana ekoki kokumba bolamu te epai ya baindo soki tokososolisa bandeko bazolanda biso yambo nanu po tomona mabe ya bareligion wana esengeli totala mokili esika yango euti ndeko mopanzi sango mokili ekelami na ye moko tata mokili oyo akeli mokili ye nde akaboli baloposo ya bato baloposo ya bato ye na lolenge kani eloko bato basengeli bayeba baloposo ya bato ye na volonté ya bato te mais ye moko nzambe tata mokili loposo ya bato ekelami na posa ya bato te mais na volonté ya ye moko tata mokili de toute cette histoire. L'histoire est simple, j'ai dit et répété qu'il y avait eu des prophètes dans l'histoire de l'humanité de toutes les races et pas seulement des blancs. Simon Kimbangu était un prophète africain. C'est important que chaque race sur Terre, chaque groupe ethnique sache que dans sa tradition, il y a eu des prophètes des Elohim. Simon Kimbangu qui a été torturé et tué par les colonisateurs belges parce qu'il amenait des informations différentes, parce qu'il permettait aux Africains de relever la tête, a été tué, a été torturé et on a mis fin à ses jours il n'y a pas très longtemps. Comment a-t-on pu essayer d'imposer comme ça une religion raciste, car c'était une religion raciste, le christianisme. Dieu est blanc et il a créé toutes les races, à son image. Ce qui fait que je suis persuadé que vous l'avez fait étant enfant, et beaucoup de petits Africains ont dit, mais si Dieu m'a créé à son image, il est noir aussi. C'est-à-dire, c'est la logique. Alors bien sûr, les prêtres disaient, on ne pose pas de questions, c'est un péché, tais-toi, Dieu est blanc. Et c'était un mystère. Ils aimaient bien cultiver le mystère, ces gens-là. Et la réalité, elle est tout autre. Car s'il y a un Dieu blanc qui crée des noirs inférieurs, c'est un Dieu raciste. C'est inacceptable. C'est insupportable. Prophète, mais à ce moment-là, notre Jésus de toujours, le Fils unique de Dieu, qu'est-ce que vous en dites? De quel Dieu? Le Dieu blanc, noir, jaune? Mais Jésus n'est pas plus important que Simon Kimbangu. N'est pas plus important que Bouddha. Tous les prophètes sont importants à égalité. Et ce ne sont que des messagers
Il n'y avait pas de Dieu le Père et Jésus n'était pas Dieu. C'était un messager, un prophète. Alors merci beaucoup. Pambate, omoni tata mokela zali évolution. Na kota la tant lobi évolution, to bandana nu na ye moko tata mokeli. Omoni même bande ko tant batanga katana ba buku na bango wana ya bapaya. Bazo tel sabiso ba lobi au commencement, donc ne bandeli molili nde zalaki. Parce que lokola molili ezalaki na kata molili wana nde molimo ya Nzambe. Na kata ténèbre wana nde esprit ya Nzambe ezalaki na kata molili. Siko lokola molili wana molimo ya Nzambe ezalaki na kata molili elinko ba ye mokeli wana azalaki na kata invisibilité insensibilité. Lokola mwana na kata libumu ya mama. Azomona na te mazako évoluer. Po soki na kata molili wana tata mokeli to Nzamba évoluaki te mbele moye kokaki koyate. Mais tangu moi oye eleko ya pole elinko ba mokeli to Nzambe na kata molili wana a évoluaki. Sko kolongwa eleko ya molili tito koma neleko ya pole o moye yaki e komi lokola batango mibale o ekeseni. Donc tango moko ya molili na tango moko ya moyi. Nde yango ko sala ete tango babandi kokela baloposo ya batu tata mokela kokela baloposo ya batu kolandela kobala na évolution na ye. De linkoloba na kata kobala na évolution ya tata mokeli nde bakeli loposo moindo o ezobala na tango wana ya molili ya tata mokeli. Ya ebandela tata mokeli. Toke de nanu malembe. C'est chika kokia ba téléspectateur bosola na biso eza manaka baindo to telema. Donc tu dois mona ba race nenge ye. Ba race ye kolandela selon évolution o ye moko Nzambe asibisaki ne bandeli. Baloposo ya bato ye kolandela évolution ya o tata mokeli asibisaki ne bandeli. Kolandela évolution. Ne bandela zalaki na kati ya noir. Ne bandela zalaki na kati ya molili. Lokola évoluaki na kati ya molili wana na invisibilité pe na insensibilité nde bakeli loposo ya yambo o ezobala na tango wana. Siko tant to komi eleko ya moi période ya soleil levant nde bakokela siko loposo ya mibale o ezobala na tango wana ya moi tango ya pole ya tata mokeli. Nde loposo ya misatu ezoya kobalana na tango ya sanza o yazali lokola négativité ya tata mokeli o ya sungaki tata mokeli po ba koka kobota bongo o tozobenga minzoto to lokola bana lokola ba esprit po ba constituer monde spirituel et lokola tata moi lokola positif mama sanza lokola négatif nde bangwana siko ba kobota milimo po ba constituer monde astral. Donc yango komona ete na évolution na ya tata mokeli baloposo ya batu pe kokela manango elandi pe évolution wana c'est cheka kokea. Donc to lo banini ba yindo baza race ya ibandeli ya mokili. Ba yindo bazali loposo ya liboso o tata mokela. Pour l'ande l'évolution ya tata mokela zaki na onde ba baraka mokili zalaki molili nde molimo ya Nzambe zalaki na kati ya molili wana. Bo ezande lo bongo. Donc na kati ya molili wana nde tango wana ya ibandela tata mokeli. Nde tango wana balani na loposo moyindo biso ba yindo. Loposo ya mibale nde loposo mosaka o bazo balana na période ya soleil levant. Pe bongo loposo ya misatu ezali loposo pembe o ezobalana na tango ya lune mère de la progéniture o ya sungaki tata mokili pona kozalisa mokila molimo o tozobenga monde astral. Siko na lolenga ba mokili wana ekelami tata mokela keli ba mokili na ye ba loposo ya bato nde akabolaki elinkoloba tango na positivité o ezali ye moi na négativité ezali sanza ba reproduire milimo o bazali bongo minzoto o bazali nanu au départ bana na ye tango akeli baloposo ya bato nda bandi kopesa responsabilité na milimo nda kozwa molimo mobimba atie na disposition ya biso baindo po akengelaka kaka loposo moindo. C'est cheka omoni makambo ozolo ba téléspectateur tokende na opena malembe to sosoli esika boilimboli ke ndi tozomona baloposo to benga na ba noir to benga na ba jaune to benga na ba blanche ba blanc biso ba noir race ya bandeli ba jaune race ya mibale ba pembe to bengi ba blanc bango bazali nini loposo ya misato milimo wana ba loposo wana babandaki siko Nzambe asali nini ye moko azokamba bango to nini elekanaki po batu na batu lelo to monaka ba division ndenge botami boyeza batu ba créer ba division ngo to eza ye moko Nzambe na kolikia ba ndenge totalisi ba loposo ya batu ndenge ebotami nde wana siko ye mokeli wana tango akeli ba loposo ya batu na bokeseni kolandela évolution ya tango na ye
nde azwi milimo molimo mobimba atie na disposition ya loposo wana elingi koloba nini tokopesa ndakisa boye eza lokola tata oyo aza polygame abali basi na ye misato aboti na mwasa liboso aboti na mwasa mibale aboti pe na mwasa misato asombeli mwasi na mwasi lopango mwasi na mwasi lopango soki siko mwana ya mama ya liboso alongwe pa ya mama na ye ake na lopango to na ndako ya mama ya mibale elingi koloba na logique ake na lopango ya nani na lopango ya tata asaka na lopango ya tata na lopango ya tata mais accès na ye ekozala total te po mama wana za ya ye te chambre wana eza ya ye te akokimba msusu akosala na balimite malgré eza lopango ya tata mais loko eza mama na bango moto afandaka na te akosala na balimite par rapport ya bandeko babotami na mama wana akozala na balimite par rapport ya bandeko babotami na mama wana po mama akomema posa ya bana na ye epai ya papa siko ye pe soki aza na posa ndakisa soki bana ya mama ya mibale balobi mama biso le tosepe tolia ndakisa madesu ye aza na posa alia pondu soki ake koyebisa mama ke mama nga na préféré le na lia pondu to bana ya mama na bake koyebisa mama na bango to préféré tolia madesu siko mama okende kosomba pondu po na mwana wana to kosomba madesu po na bana na ye donc akosalela posa ya bana na ye siko soki yo po lingi posa na ye kokisama zonga epai ya mama na yo po mama na yo azwa posa na yo ameme epai ya tata donc na ndakisa wana tolingi toloba nini ndeko mopani bolimi so relancer mais soki na libala ya bombanda mwana nyonso se confiera pa ya tata nyokama mwana nyonso mwana akonyokama te elingi koloba lokola bamapangu nyonso eza ya tata bino nyonso bozodépendre na tata pozala malamu fozala na lineage ya mama na bino faut se confier kaka na mama na bino pozala malamu il faut zala kaka na lineage ya mama na bino po mama ndazomema posa na bino epai ya tata po bozali ebele na kati ya libota siko posa na bino nde ezokende epai ya mama nde tolingi siko toloba nini na bongo yango koyoka okomona ke na baloposo ya bato ndenge ekelemi ti balobi ngambo mosusu balobi ala ngambo mosusu balobi yawe ngambo mosusu balobi fumuwamba ngambo mosusu balobi izwara baza bakeli te baza bacréateur te donc créateur azaka moko na ndenga akaboli baloposo ya bato nda azwi milimo apesi bango baresponsabilité ya baloposo na loposo ozala wana mpo na loposo pembe malili na nzoto mokili momandi bazolanda biso bayebi ke yawe aza père créateur ala aza père créateur izwara ala yawe na banzako mane bolobesa kaka ye moko kaka père créateur mais na bakota ya bokeseni nde babengeli bakombo mais ntango oye na plateau bayindo totelema azokoaffirme yawe aza père créateur te ala aza père créateur te izwara aza père créateur te tolingi toyeba nani eza moto moko te na bakombo ebele to eza esprit moko te na bakombo ebele to eza esprit nde na kombo na yango esprit na kombo na yango soki mokeli to toloba ndenge nini soki banzambe baza ebele te jalousie kozala mpona nini oke mpo bamizima balobi aza le tout miséricordieux parceke mpo ye azala le tout mais fo bamiséricordieux bazala parceke so bamiséricordieux baza te ya kozala le tout ndenge nini na bible yawe azoyebisa moïse nayoki kolela ya bana na ngai na mabela bapaya naponi yo moïse okende kobimisa bana na ngai na mabela bapaya apesi moïse bacommandement oyo ya liboso alobi azali Dieu jaloux okoki kozala na nzambe mosusu te liboso na ye apart ye oyo abimisaki bino na Egypte siko soki mosusu akoki kozala te oyo abimisaki bango na Egypte ebongo oyo apermetaki baegyptien banyokola bana na ye azaka ye moko te baza mibale bakeseni oyo apesaki bokasi na Egypte enyokola bana na ye na ntango oyo azwi bokasi ya kokende komona epai ya Moïse mpo abimisa bana na ye biso tozorelanse bino kaka jalousie ezalaka na moto aza na concurrence donc yawe quelque part ayebaki ki aza na baconquérant yango azokointerpele bana na ye ke bakoki kosambela baconquérant wana te baza lokola ye nde bango wana baesprit wana oyo tata mokili atiaki bazala lokola bagardien ya chaque race sikoyo lokola baloposo bato ya ebandeli bazalaki na ebandeli azobatela bango ntango bakoko wana ya ebandeli babandi kopeuple barace na barace na bango nde bango wana ba ange gardien wana babandi ko se révéler epai ya peuple wana amilakisi epai ya peuple wana meke ngai kingandi na kosala na bino boye bizaleli na bino boye lolenge na bino boye siko bino bato po bozala conforme na tata mokili
il faut botambola na lolenge pe bizaleli oyo kapita na bino mbasi kapita na bino to ange gardien na bino azotalisa bino kozwa na tata mokili. Donc bino jamais bokoki kokende kosambela tata mokili directement sans pourtant koleka et pas ange gardien na bino. Donc bokokoma kutu ndenge nini bokokoma jamais pas ya tata mokili soki boleki te na ange gardien na bino. Donc et ça logique bon passage sur bolobake yeso sur lobake moko te koleka pa tata sans que aleka pa et pas nanga ozomona te kesikana lakisi mamoko suprématie ya christianisme ezo lakisa ke mokili momesengili bana na christianisme po jisa lobiango mongongo makasi moko te koleka pa tata soka leki pa yanga to ko interpréter ndenge kasi tango yezo azoloba bongo po yezo alobaki bongo na contexte nini po omoni tango mokili bebaka soki mokili ya bato wana ebebi nde ye wana kapita wana nzamba kopesa donc mokili akotinda na kapita akita ya kolata nzota mbusuni pa zongisa bino bana na ye na nzela soki sikoyo yezu alobaki bongo ke bana na ye bakokoma te pa ya tata so baleke pa na ye te bongo biso bayindo tokokoma pa ya tata mokili ndenge ni so toleki te na fumukimbango po fumukimbango ye wana pe mbasi kapita na biso oyo ayaki kolata nzoto ya mosuni po azongisa pe biso na nzela lolenge moko pe pa ya barabe yango moni ba religion wana nyonso wana bazo reconnaître nanu nzambe na bango ala ba reconnaître prophète et pas à l'opposo pembe bazo reconnaître nzambe bazo reconnaître pe ba reconnaître Yahweh pe ba reconnaître Jésus ba reconnaître pe Jésus mais to yasko pa na biso baino o tozo reconnaître fumu wamba te pe tozo reconnaître fumu kimbangu te total sort c'est j'ai OK ba téléspectateur bosolanda eza ba biloko tozo kundola ngo kaka grâce ya bandeko oyo bauti na école précisément ya mokonzi ya banganga ngunza fumukusu kia muzala pana na ngola o azali mutu ya banganga ngunza nyonso baza na kati ya religion wana nde ba ya nyonso bazobima na école na nde mutu bazoya na biye wana zolo bake elingi olakisa ke mokonzi ya banganga ngunza nde mutazuki ta ya kotangisa banganga ngunza ya kotangisa babilandi ya kotangisa basesheka nde bango bakoti na kati ya terrain ko sosolisa bandeko na bango ne to bengaka bango koko ya suka mboka nde bokende bozwi pa ya koko bino boye na kati ya mboka ko zwa biye oyo ko salela oyo bozwaki pa ya koko sesheka OK bon mekanano ko limbolela biso ha to sosolisa bandeko bazolanda biso soki tolobi Yahweh vrai ou faux aza père créateur te Yahweh aza père créateur te soki tolobi Nzakomba vrai ou faux aza père créateur te baza père créateur te soki tolobi Izoara vrai ou faux aza père créateur te aza créateur te bongo soki tolobi Allah vrai ou faux aza père créateur d'abord kutuna nsoko tango balobi Allah eza non abréviation soko ye na kati ya alo kokuta 99 kombo ya banzambe kokuta 99 nzambe na kati ya ala wana wana ko zapena siche so dobito fongola ngo awa mukolo malelo na manaka oyo minute ko kende to ko bate biso doninga to limbolela ba to sosolisa bandeko tambo lobi baza ba père créateur te baza ba ange superviseur ya chaque race ne bango bazo relire chaque peuple chaque race oyo zo kamba na nzambe wa keli likolo na se otangela ki biso doza na 3 races toza biso ba noir toza na ba jaune toza pe na ba blanc to sosolisa bandeko to bana malembe biso ba noir kombo ya être na biso o tata mokela pesa biso akamba biso kombo ne nani biso ba indo o tata mokela kelaki lokola loposo ya yambo oye bandisi loposo ba indo nyonso ya mobali to bengaki na kombo ya nzala mpanda ya mwasi na kombo kiteleki nambo wana bakoko ba indo ya liboso bakoko ya ba indo ya liboso adana FT bakoko ya ba indo ya liboso adana FT parce que Adam linko lo bakaka mobali Eve linko lo ba mwasi donc logique ya ngwa donc si lo bakato uti pa adana FT ko lo banini lingo bakato uti ka pa ya mwasi na mobali to uti na biso ka pa ya mwasi na mobali mais ba kombo na bango nde zali biso ba indo mwasi na mobali o ba boti biso ba peuple Afrique biso ba indo to lobi nzala mpanda na kiteleki nambo siko nzambe ngana zo mutune zaki être o tongo pesi kombo sungi pe ba téléspectateur ba ba indo ba uti pa ya nani bauti pa ya nzala mpanda na kiteleki nambo koko nzala panda na koko kiteleki nambo ni baboti ba indo nyonso tozomona na mokili mobimba siko être o tata mokela pesa ka po kamba ye koko nzala panda na kiteleki nambo na bana na bango nyonso ni babota milelo bavandi na Afrika na bavandi libanda Afrika komonena nde wana to bengi mfumu wamba donc aza lokola o tata mokela chaki po azala wana lokola gardien
ya nzala mpanda na kitele kinambo tango siko nzala mpanda na kitele kinambo ba peuple Afrique ndakomi lokola sikoyo nzambe ya loposo ya bano nyonso bakobota mepa ya banoir ya bano nyonso bakobota mepa ya banoir mais mokonzi banganga ngunza lobaka soki tolandi fumu kimbangu te bayindo bakoki kobika te mais ntango yo zoloba otangi koma fumu kimbangu ngako na kanze ko tokolobaka soki koko nzala pana na kitele kinambo fumu kimbangu nde dokoloba ni lokola ange superviseur na bango po tolandaka mokonzi banganga ngunza to yamba bango na plateau bayindo totelema na masola bandoko bango baloba basala ko to clair ba raisonner ko to mingi te bayindo po babika sengi balandaka fumu kimbangu mais to moni moko ya ba disciple na bango atangi ko to koma fumu kimbangu to kena kombo ya fumu wamba matondo siko tant tolobi tant totangi kombo ya fumu wamba elini koloba tango siko mokili ya bayindo bebi to koti na pasi to bungisi bonzambe na biso nde ye wana fumu wamba akokita siko koya kolata siko nzoto ya fumu kimbangu po abikisa biso azongisa biso sikoyo na bonzambe omoni ndeko mopanzisa ngo tozalaki kolimbolela bandeko eloko moko omoni tant tolobi tata mokela kaboli baloposo bato apesaki pe bato na bato bizaleli siko na kata bizaleli tata mokela apesaki bato yango kolingisaki bozala na nzela kobalana na ye tata mokeli soki siko botiki bizaleli wana o tata mokela apesaki kolandela epai ya bakoko na bino nde bosali nini bobungi yango komona religion nyonso ba religion nyonso bazotambola na bizaleli na balolenge o bakoko na bango bazalelaki donc tous les religieux betaka lisolo ya bakoko bazalaki na race ya religion wana mais bakoko o bazalaki na race ya religion wana lelo ata soko tuni un musulman yambwa sambela azosala ablution mais ablution azosala ngo par rapport ya nene mais par rapport ya Abraham parce que Abraham nde mutazalaki conforme na nzambe ye mutazali père ya basumi parce que po yo zala sumi nzamba tengela o soumission il faut se conformer na Abraham ce qui peut kei epai na loposo epai ya loposo pembe nyonso bazosala kobalana na Abraham Isaac pe Jacob parce que Abraham Isaac pe Jacob bazaya mokili mobimba te donc elini koloba na lolenge nzamba keli bato po bozala conforme na ye nzambe il faut botambola bozala na lolenge oyo bakoko na bino batambolelaki siko soki botiki lolenga bakoko na bino batambolelaki bobimi libanda nde wana sikoyo nzambe po azongisa bino na nzela akotinda mobikisi wana ezaka nani ye wana kaka kapita na bino donc ange superviseur na bino azobikisa bino soki mokili na bino ekoti na pasi ye fo ayaka abotama soko lokola mutu na kati na mokili ye fo abotama lokola mutu na kati ya mokili po abikisa bino azongisa bino na nzela to na logique oyo mokeli alingelaki bino donc tamba solo bake soki liloba ekoma moto nzamba ya botami kati na bato epa ya Jésus donc ezaba mateya moko eza solo mais ministère ya Dieu se fait cher nzambe akomaki mutu eza lisolo moko confirmer nanu ba téléspectateurs eza lisolo moko ya solo to eza lisolo moko ya lokuta te eza lisolo ya solo batu na logique na bango omoni soki tozwi ata na Deutéronome 18 verset 18 Moïse azoloba nini alobi nzambe soka alingi aloba na bato nekolo wana akokota na kati na bino azwi moko alati loposo na bino po achama aloba na kati ya mutu wana aloba na kati na bino soki siko nzambe wana alobaki na kati ya mindele à travers Yesu nzambe wana ke kolobe pa ya loposo pa barabe à travers Mahomet ake koloba epai ya basiatique à travers Bouddha parce que boni bayindo bakoko ndima teke nzambe pa lobaki avandaki aliaki amelaki pe kati na biso bayindo à travers fumu kimbangu yango komona ke basakoli nyonso ba prophète nyonso mai basala na babiteni wana mutasala ngwazate biso fumu kimbangu la musi bibembe bawa basekwaki babeli babikaki nani na kati ya bayindo ozo confirmer bayindo tezo mokonzi banganga ngonza balobaka soki tolandi fumu kimbangu te lobiko ezali fumu kimbangu pa na biso aza molimo oyo bataka kamba ekamba bayindo nde yaki kobota maipa ya bayindo po lukela bayindo bolamu mais fumu kimbangu aza incontournable na bomo ya bayindo tant que biso tokoyeba fumu kimbangu te tokotia na centre ya bomo na biso bayindo te kobonga pe kozala te Afrique pe bolamu eza te ingeta Jean-Marie Vané bazobaka aussi longtemps bayindo bakoyeba kimbangu te bakoki ko s'en sortir te to ko s'en sortir te soki totie na centre bomo na biso te po fumu kimbangu yende pont oyo ezokumba biso na tata moke donc sujet ya religion na biso bayindo nde fumu kimbangu donc tant que tokotia na kati ya bomo na biso te ya bayindo nyonso te kubonga Afrique pe kozala te yango tozomona losambo ya bayebanso baza na kati ya religion africaine ata asambeli nde bolobaka bakoko na suka zokwa ko atterrir kaka akosukisa ngo na kombo ya fumu kimbangu nde tina nango eza nde bongo
Donc logique nde yango wana. Logique nde yango wana. Nyonso biso bayindo tokoki tosala. Il faut to adresser yango na Fumuki Mbangu po Fumuki Mbangu amema biso tout droit na tata mokili. Po Fumuki Mbangu amema biso tout droit na tata mokili. Bino bandeko bozolanda biso na manaka bayindo totelema tozosenga ete bososo lipende kwa kozala. Totala pe mokili ndenge eli kotambola. Boni ba arabe bazalaka clair balobi que islam est le seul vrai religieux ya mokili. Yango mutu kobikisa ya mokili. Mais en dehors ya ba arabe soko ke pa ba occidentaux au romona c'est le contraire. Baba lobi que christianisme est un vrai religieux ko bikisa mokili. Soko longwe pas ba occidentaux OK et pas ba asiatique précisément ba chinois ba japonais ba coréen ba thaïlandais ba vietnamais ba lobi bouddhisme ne mutu ko bikisa mokili. Soko ye pas ba ino ne soko ba zu ba religion nyoso wana ba oni ba osali yango to lobi ke manaka na biso ça été entre christianisme na islam ba religieux a dominé makasi na kati Afrika na moko ya ba religion nini o esengeli ba indo ba bika bozolanda c'est jika ko ke ya wazali moko ya bana o baza oyo baza na kati ya école ya koko esuka mboka Fumukusu kia munzala pana na Angola seshika kokeya toyebi ete bandeko ndi bazolanda biso na ngonga oyo sikisiki ekoti kolandela biye bolobi bo memaki nanu biso race ya bandeli ba noir race ya mibale ba jaune race ya misatu ba pembe mutuna siko esike evanda meliwana mais osokisa kite obandaki pe bayindo ko konsala pana na kiteleki na molobi ange superviseur na bango Fumuwamba yende siko tan bayindo bakotaki na pasa yeko botama po abikisa bango na nzela ya Fumuki ndito bengi Fumuki Mbangu raison pour laquelle ki mokonza banganga ngunza balobaka ke soki tolandi Fumuki Mbangu ndito ko bika dozo ba Fumuki Mbangu yo wana kaka Fumuwamba mais na monde physique na mokila mosuni kati na biso bayindo kati ya batu wana pe bayindo siko tant toye pa ba jaune bango pe ange superviseur na bango komone nani otata mokela pesa ki bango petanga yaki ko bikisa ba jaune tant bakoti na pasa yaki na nzoto ya nani po ba bikisa pe bato na pe koko na bango ya bandeli nani ya mobali koko na bango ya bandeli nani ya mwasi po lobiki Adam elingo lokisa kaka mobali Eve elingo lokisa kaka mwasi me bato na batu baza na koko na bango ya mwasi na mobali o bazali na bakombo babe oti bango rasi nyonso. Soki tokei ngambo ya basiatique o tolobaki loposo ya mibale o bazobalana na tango ya pole donc eleko ya soleil levant bango koko ya mobali aza bongo na kombo ya Izanami ya mwasi Izanangi. Sikoyo mbasi mobateli o tata mokela tchaki lokola abatela mbasi ni nani tango zolo mbasi bato bazososola penate mbasi ni molimo mobateli o tata mokela tchaki pona kokengelaka Izanangi na Izanami nde tobengaki na kombo ya Izwara. Tango siko ba peuple mabele wana ya Asie akomi lokola nzambe na bango ti. Donc lokola représentant na bango auprès ya tata mokele. Bango bakoki kokoma te na tata mokele so baleki te na Izwara. Bana nyonso Izanami na Izanangi na baboti. Po ba solo na tata keli kolona se. Il faut baleka kaka pa Izwara kaka. Il faut baleka kaka pa ya Izwara. Siko tango pe mokili ya Asie baby esengela kinini ye wana Izwara aya kulata nzoto ya Buddha pabi kisabango yango komona lelo Asie tango bazongeli bunzambe na banga à travers bouddhisme à travers Buddha lelo botala basor ya bamboka na bango yango chaque fois ba chinois ba japonais ba coréen bakumisaka plus Buddha ke koleka Mahomet na Jésus te bako bakumisaka ekutu te po bayebi kaza ya bango te bango bazokumisa Buddha oyo ya bango lelo totala émergence pe bamboka ya Asie lolenge ezotambola. Donc Izwara wana esprit supérieur ba pesaka pa nzambo ke likona se e camarade jaune nde aye ko se réincarner abotami kati na batu ye wana babengi nde Buddha ye wana babengi Buddha donc aye kati na bango po abikisa bango donc lolenge logique yango wana toke ya mibale ya misatu sikolo poso pembe toso insister po bolobi ke to balobi Adam et lobi kaka mobali Eve lobi kaka mwasi bopesi kombo ya koko ya bayindo ya liboso nzala panda na nani na kitelekinamu bango boti bayindo nyonso tozomona mokili mobimba ange superviseur na bango bolobi tolobi wana pona loposo moyindo tolobi Fumuwamba ye wana yeki kobota manene na mokili Fumuki Mbangu bayindo esengeli balanda Fumuki Mbangu bayindo esengeli tolanda Fumuki Mbangu wana pa na biso toyepa ba jaune bolimboli koko na bango ebandeli Izanami na Izanangi ange superviseur bapesi bango tolobi Buddha et tolobi Izwara ko bota mapa ya bato akoya ko bota mapa bato na nzela ya Buddha
po abikisa bango. Yango pe bato wana nyonso bakumisaka buda makasi koleka bakombo nyonso ya mokili mobimba. Siko pa ya loposo pembe. Koko na bango ya bandeli ya liboso aboti bango po bakoma lelo kombo ni nani? O pa ya loposo pembe toza bongo na Melek mobali, Sedek mwasi. Alors tant tata mokila kili bango nda pesi bango mabele. O tozo benga lokola balopango. Bato na lopango na bango na mama na bango. Nde wana sikoyo Melek na Sedek oya kozala lokola mokengeli na bango tango ba peuple mabele wana koma lokola nzambe na bango nde wana tobengi Yahweh. Ye wana Yahweh. Oya monana ki na Moïse alobi na yoki kolela ya bana na ngana mabele bapaya. Ye wana Yahweh. Donc Yahweh soka zalaki nzambo akeli kolona se na kati na mokili lingeza ni sikate moko lingaza la mopaya do mokili momilingeza la ye tanga zolo bake na yoki kolela ya bana na ngai pe bapaya lingolo bake esika ba israélite ba utaki ezaki contrôlé par Yahweh te tondingi ezaki contrôlé par Yahweh te ya mwana ye moko soki bandeko batangi ata na Exode 3 Exode 3 4 tina 7 azolo bana Moïse nini na yoki kolela ya bana na ngana mabele ya bapaya soko kiti muke na 15 car na 3 no kiti muke na 15 azoyeb sa Moïse ngai nde nazali nzambe ya Moïse atunaki soki na kena koloba na bango nini ayebisi Moïse abi kende koyebisa bango nzambe ya bakoko na yo Abraham Isaac pe Jacob siko ngana tuni bandeko baino est-ce que Abraham Isaac pe Jacob bazali ya mokili mobimba bazali ya mokili mobimba te Abraham aza koko mokili mobimba te donc Yahweh azaka ka ya Abraham Isaac na Jacob ya suki wana même pas ya Ismaël. Même pas Ismaël. Mais c'est quoi tant que tu lobeli trois races wana mais to bosani ba arabe. C'est quoi to lobani ba arabe ba wutele lo wapi? Siko ba arabe bango bandeko po ba meka ko sosola biso malamu. Etenya ba arabe kuna soki to lobi bango ba uti bongo na Izwa ba uti bongo na Abraham nande ko na biso Agar o ya boti Ismaël. Do Ismaël ni mutu siko na nzela na yende. Oh, so dobi Abraham na Agar. De ilungo banini ba arabe basa lokola ba intermédiaire ya ba yindo na ya loposo pembe et pesi fruit na bango. A loposo pembe kolandela convention ya o esalamaki kati wana bona bon les ape manaka msuto kolobelango nde salaki ke mwana wana ako dépendre ni na tata ko dépendre ni na mama bakozwa ange mobimba bacheli yango komona nzambe akoyebisa Abraham nini bengana Sarah koyebisa Abraham bengana esclave na mwana na ye mais Abraham alali balobi nzamba ya ibisa Abraham ndima makamwasi na ibisi yo nzamba akeli mokili mobimba mais Agar akei na désert na kotala somo ya mwana alinga bwaka mwana babi ange ya éternel aye koyebisa Agar zwa mwana wana na kozalise pe batu minene bakobima na kati ya mwana wana siko koma nzambe abwakisa mwana ange aya koyokela mwana wana mawa Deni kolobake et comme déjà ba entité mi balé ba keseni. Donc oyo apuye ki likanisi ya Sarah ba bengana Agar na mwana na ye Ismaël. Toloba nini zaki Yahweh? Ndeye wana Yahweh. Kasi oyo ange superviseur oyo ba ko tchasko na charge à gérer suko Ismaël na descendance na ye wana nde suko ala ozomona. Oya kokanite na Yahweh. Donc mokili mobimba ndenge bolimbo li pene mokili mobimba ezaka batu na batu basala nzambe na bango esengeli ba se confier na ye. Na kolika na sembo ya mwana mokili lenge ezotambola. Donc batu na batu faut ba se confier na bonzambe na bango. Donc religion ya malamu pona bayindo christianisme na islam ezate. Na bonzambe ya malamu pa ya bayindo entre christianisme na islam ezate. Na yango bayindo faut to sala makasi tozongela pe bonzambe na biso oyo bakoko na biso basambelaki yambolo poso pemba kokakoya. Yango komona même Léopold na discours na alobaki yango bien. N'allez pas apprendre noir à connaître car les savent déjà depuis leurs ancêtres. Télévision ça radio télévision ça bilili discours roi Léopold pe le lope to sakane ngoto balansa ngomami to senga na bandeko na régie le quoi bo soulever bi roi Léopold ceux qui ba ça près na élément roi Léopold estreka ya ngambo wana kaka po eko kopesa bo sosole pa ya bandeko botela biso bo balancer biso élément ya roi Léopold. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérends pères, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge.
La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ah, sachez que vous Landi, roi Léopold II. Donc bilo bokangami kaka na session na kaka balakisa bayino nzambe te ba yinisisa bango biloko ya mokili balakisa biso ke biloko ya mokili eza na ntina te po biso tokende lola bango bayiba bomingo interprétation nini bokoki kosala par rapport ya discours yango nde touti kolanda na batelespectateur. Kasi interprétation kosala eza te bayindo bango moko basosola basosola bamonaki bonzambe ya solo eza oyo bakoko na biso bayebaki yambolo poso mpe bakoka koya mais oyo wana bakumbeli biso eza ndeka mpona colonisation donc eza mpona colonisation eza mpona bolamu na biso te eza mpona baintérêt na bango. Alors nzambe bandeko batanga ata so tozwi na sourate d 133 na verset nango ya 133 okomona ke bazoloba nini yawe azoloba nini Jacob amoni kakomi pe na liwa abengi bana na ye pembeni atuni bango soki biso tunga na za te nzambe ni bokosambela bana balobi nzambe ya bapapa na yo Dieu d'Abraham, d'Isaac et à Ismaël. Omoni. Donc babimi bana maele pona nini bakosambela nzambe nini ya bapapa na bango. OK na Bible na Deutéronome 13 ozuka 6 wana kita ti na 9 Moïse azoloba nini okobelela soki mutu ndeko na yo muninga na yo ataza muninga malambo liaka na ye aya yebisi yo tokende kosambela nzambe mususu autre ke obakoko na yo bayebaka mutu ana foko kanga libanga munene bobwaka ye na mai bomona kutu nzoto nete po alinga bungisa wana nzambe obakoko na ba prophète Moïse azo cité batu mutu akote ya yo lisolo ayebiso abetelo to lisolo to a poussé bokino kosambela nzambe obakoko na mino bayebaki te prophète Moïse azo tinda batu wana baboma mutu ya bongo. Prophète Moïse kutu azotinda baboma mutu abongo oya memi na nzambe o bakoko na bayebaki te mais bandeko batanga na 2 Chroniques 15 chapitre 12 tina 13 bazo permettre que mutu nyonso aza oya azali na kati ya Israël soko beleli éternel Dieu ya Israël te ozo mériter kokufa faut baboma yo soko beleli éternel nzambe ya Israël. Donc baso ki conscience que en dehors ya Yahweh bakoki ko sambela lisusu mulimo mosusu te. Donc bakoko sambela mulimo mosusu te. Yango mon même prophète Muhammad yemokaza conscient. Alobengo be na sourate Kafir donc na sourate 109. Bino bo adorer te o nga nazo adorer. Ngape na ko adorer te o ya bino. Oui, ngeta. Nga na ko adorer te o ya bino. Donc azaki pe conscient que batu na batu basana o ya ba. Batu be bandeko batanga sourate 109 verset 2 na 6. Batu na batu bazana religion na bango. Bino boya te na oya nga. Ngape na ko kende te na oya bino. Ça déjà part des choses. Donc batu na batu bazana bonzambe na bango. Christianisme, islam et kobiki sa baindo te. Le contraire, liwa ya baindo tant que tu vende la kata ba. Le contraire, c'est cheka kokia to koki ko kabona boete na sansa kotuna mutuno na lombango pena maliki to so chité. Biolobi bato balandi babike o penza kikoko ya suka mboka mokonzi ya banganga ngunza fumukuso ke mzana pana ngola na kati na bango bazaka clair ba yindo soki balandi fumuki mbangu te bakoki kobika te to moni pe bino pe boye bo lelo ba pasteur batoni mboka ba imam batoni mboka fumu mokonzi ya banganga ngunza fumukuso ke mzana pana ngola pe na kati ya terrain bango ba yena discours ke bato na bato bazana oya bango ba pasteur ba yena discours ke les seules vraies religions ezaka christianisme bonzambe kutu ekipaka na yango te mutu akoki kosambela na ye ndenge alingi na ye l'essentiel kaka ke nini oyeba masumu soko osali malamu okokende na lola osali mabe okokende lifelo nini okotalisa na bandeko ezali loba ya suka par rapport ya mokonzi ya banganga ngunza fumukusu ke mzala pana na ngola o mukolo na mukolo discours zo changer te ba yino so ba yibi fumuki mbangu te bakobika te koto ba pasteur balobi ete christianisme yango na les vraies religions koto ba imam balobi ke islam yango na pe les vraies religions mais so totali Afrique lelo eza dominer les deux religions na islam na christianisme nini okotalisa et tout le kuto bandeko bazwiki le bakoko la na biso na manaka na biso ba yino tele mokolo molelo pe bokopesa numéro ya téléphone
émission ezangonga mais bandeko mususu bakolinga na niveau ya réseaux sociaux bokoba masolo kotuna mituna pe kozwa biyano malobe pa ina na kolikia na motuna botuni ndeko na ngai mopanzi sango bandeko batanga ta na Michée 4 verset 5 prophète Michée zoloba nini soki bato mususu bazobelela banzambe na bango biso tozobelela éternel nzambe ya bakoko na biso. Alors lelo mbuma ya christianisme na islam ya ba pasteur ndenge batondi mabele na biso bandeko bango moko batalango na Deutéronome 28 kobanda 1 tina 14 kobanda 14 tina 28 batalisi malédiction na bénédiction tango Israël esambelaki banzambe ya bapaya ezalaki ndenge nini tango siko bazongeli Yawe nzambe ya bakoko na bango bakomaki ndenge nini siko bandeko bango moko batanga ngo pena mobimba 1 tina 14 malédiction de 14 tina 28 bénédiction siko batala bilembo bokomona ke Congo o ezosambela lelo christianisme na islam pas eza komata makasi mabele na biso ezobota mbuma malamu te banyama na biso baza donc eli koloba mutu akomi moditi na mabele mais tant bazongeli Yawe nzambe ya bakoko na bango bakomi béni okomona ke lolenge ba détailler wana nde lolenge biso bayindo tozo ko vivre mais kasi tant bazongeli Yawe nzambe ya bakoko na bango maye maso lolenge bazalaki nde yango biso bayindo tozaki tant tozaki na bonzambe ya bakoko na biso na kolikia ya pona liloba suka pona mokonzi ya banganga ngunza pona mokonzi ya banganga ngunza tokoloba boye musala malamu bako bakotalisa bayindo toza wana sima na bango kobunda elongo na bango etumba oyo alobi kwa bayindo po biso nyonso tokoka kokoma elongo na ngomba ya bilaka. Numéro ya telefone soki opesi yango te tokozwa pena dérangement epai bandeko bazwili bako kolanda biso na ngonga ya lelo. Numéro ya biso ya telefone toza na 089 63 84 017 089 63 84 017. Matondo mingi na bino ba ndeko bozwaki libakwa kolanda biso ta total saka bino te manaka o ezalaka chaque fois bolanda ka bayido to tele bana suka na ngo esengili na quelque chose ko bako bénéficier masolo ezalaki sur islam na christianisme religion ni ezali malamu pa ya bayindo to yamaki se sheka kokeya balimboli soki batu balandi bonzambe ya bapaya nini ememaka balmemi biso balakisi biso esika nini mokili bandeli mokili bandaki nzoka ni na kati na molili des raisons pour laquelle bato liboso bako na mokili bako benga bango ba noir na fandi pe na kanisa bi oh ya soloko eloko nyose bandaka na molili même tant tokenda kolala na libumu ya mama makanisi po ya moto sala émission euti na makanisi wana zaki nini molili batalisi race ya mibale ba jaune race ya misato ba pembe balimboli pe esika ba arabe bauti epai ba indo na epai mindele bapesi bakombo ya chaque koko ya baloposo pe na ba superviseur na bango balimboli malamu ke Yawe azali nzambe o akeli likolo na sete pamba te na kati ya bible bapesi pe na ba vexé o ye moko Yawe azoloba azali jaloux nana azalaka jaloux moto azana ba conquérant nana azalaka jaloux moto azana ba vexé nana azalaka soko azana na vexé to azana ba conquérant c'est père créateur le tout puissant akoyi kozala na jalousie po ye azaka ka ye moko ebandeli pe suka mais soko moni mundo solo bakaza jaloux tata moko na basi 4 tata muto kozala na jaloux na pa ya basi wana to basi wana muto bando sala na baki jalousie po baza bambanda tala mate boye bayindo to telema soki bomoni sejeka kokeya azali produit 100% produit ya mokonzi ya banganga ngunza fo mukuso ke musala pana na ngola komona bango soki baza ko se défendre boye to kozongisa longonia lokola bonzambe evandi na kati ya reconnaissance fo kozongisa longonia epai wapi moto wana azwi boyebi wana to kozongisa longonia epai mokonzi ya banganga ngunza fo mukuso ke musala pana na ngola elongo pena banganga ngunzo pe baza na kati ya religion africaine elongo pena babilandi o bazo kamba ba communauté na lelo na kati ya religion africaine to zongisi pe matondo mingi pa ya bango pe sejeka kokeya o bayambaki to yambaki bono mokolo malelo basosolisi bino nini na nini bazwa epembeni ya mokonzi ya banganga ngunza bo sepelaki na émission to zongisi matondo mingi pa ya ndeko na biso
tata kwaku asongaki biso na bilili pe komela bino na ndaku pe na montage ndeko na biso ntimba o abundaki pe bilili komela bino na ndaku na présentation zaki ngai ndeko na bino Tambi Koka tozongisi pe matondo et pas ya DG ya Vam Télévision kwa mambo elongo na Dipro ai noko ntombele botali kimia ya fumu kimbangu bakoko eyingela lokati ya mabota na bino tokutani na manaka oyo ezali koya bayindo totelema Loposo mwindo tokundela mabele Loposo mwindo tokundela mabele Loposo mwindo tokundela mabele Loposo mwindo tokundela mabele Telema tokundela mabele